bain des eaux, c'est n'importe quoi. C'est eux-mêmes qui sont des sirènes. Yes. Si. Mobali na Kimi a témoigné un jour. Akimi a boti na en États-Unis kuna boti. Atike na ba sirène ni na kati ya mabumu ba kota ye wana. Aya kosaka ba n'importe quoi. Mama leki bazo kosa batu mingi bati kosaka na batu. Tozana Angela. Ba kosaka ba kana ba onde bazalaka wana. Mais nous, on n'a pas le temps d'attendre leurs conneries. Bon, salut ma belle, bobino, bosi ba news mo lobeli yango. En tout cas, nzamba pa bola bino, bon réveiller peuple nzambe et qui a peu batu mususu wana o bazo osala n'importe quoi na ba vidéo tout na tikel bande ko baloba. OK, merci beaucoup ma belle. Mawa n'importe quoi. Merci. Bon, à suivre. Bande ko ba komi wana. Ngala lingaka parce que bino bolamukaka te na lamusaka bino. Potanga muninga azotuna bino nani azana âge ni. Ngalo kwa na yebi âge te. Yango na lobi kaka 24 ans. Bomani na beti kaka 24 ans. Mbala moko pe nani apesi âge na ye. God is faithful. Abia za na 32 ans. Oui, allô ma belle, oh, mama passa. Hey, bana ngo kitoko. Hey. Bonsoir. Bonsoir, poti bana kitoko. Mobile no za meti. Ah, za kameti. OK. Eh, bana kitoko. Bien ma belle. Nalina contribuer ka l'émission na bandaki olobele na moi oya Deborah na pasteur Billy. Papa o alinga bala ye vie nenga aboyaki mariage wana ye pa Cédric. Nga lobaka batelemi yanga te. Avec 32 ans. Loba Autriche. Omoni nde eza boye biso nyonso tobala moni ngai pene naza bona biteke vie nange eza Deborah non. Mais mobali relation oyo esalaki Deborah akabwana na mobali wana toyebi te. Ozomona na papa Billy. Toyebi. Oh, alobaki na papa Billy ke pona azana handicap. Et puis maman na bango pe parité linga ina ete tang ba moni mobali makolo mibale makamnyo so aye. Ozo comprendre. Bon. Ezaki pona handicap. Eloko na ko tirer ka mo mukie pa Deborah. Omoni ba conséquences ba mabala ba commission. Bon, eza nango mabete. Mais ko bala pona intérêt te. Pour li bala commission pe za la nango. Ozomona. Bala pe ko za la ndenge. Azani ngo sala ba l'expliquer dans wana. To boy te mais ceux qui bolingani bo mimi makambo sérieux. Bala bo va na bino ensemble mama leki. Biso pe to yaki ami bali baza poto yo po ye libala ti. Na pas dinga yo pe na ko bana libala. Te mani yo comprendre te libala commission to lobeli yango eza mabete. Mais ye azalaka na mobali na ye omoni tozo bande kozala choix omoni oza déjà na mobali mobo ozolia pe bambongo na ye o comprendre sikota mobali mususu aye choix wana siko ya bulu yeke na mutunde ya kosala Deborah amoni ke ya alandi siko physique ya mobali makolo mibale na mokili tututu mais mobali wana azalaki pe pembe kitoko makambo nyonso azalaki na ye bien ka soti ka azalaki te na handicap mais oyo sikoyo azwaki temps ya koyeba ye te wana Billy bawumelaki quand même akokaki koyeba ke Billy aza boye abili asilikaka boye asalaka boye mais oyo basalaki ka 3 mois accélérer makambo parce que amonaki ke mwana moso Deborah déjà na ba YouTube asimba de makambo ozo comprendre parce que omoni Deborah aza petit frère ya mobali nanga balbumu nyonso oyo asala ba petit frère na sens bavanda mingi mobali nanga na Afrique du Sud. Balbumu na ye nyonso bandaki kosala mobali nanga motabetelaki ba musique parce que mon mari aussi avait témoigné sur elle. Ntango alingaka bala na Afrique du Sud bato nyonso baboyaka alingaka bala nani Seda tanga alingaka bala Seda Afrique du Sud bato nyonso bato même mobali na ngai parce que donc pasteur Billy yango donc ye wana sola na mobali na ngai c'est lui le pasteur Billy wana sola na mobali na ngai bayebani pe na mobali na ngai boyoki histoire pasteur Billy eza solo sikoyo bino bokanisa na okosa bino papa ye wana azondima na nsima nakoki kutu kozwa baconversation ya pasteur Billy na tindeli yo oyoka ndenge azoyesa mobali na ngai ke asalaki tout mpo na depo pasteur Billy pa bala neti abala Rachel abala na ye pe abala Rachel abala Rachel parce que omoni kolobaki histoire vrai
kolobake ayebaki vie Cédric te c'est du eza lokuta Ok. parce que mon mari a dit que non banda bazalaka en Afrique du Sud parce que mobali nanga kenda po atanga na Afrique du Sud akenda Afrique du Sud trop alobi banda bazalaka na Afrique du Sud batelemeleke même pasteur Billy abengaka Deborah yebisi ke oboyinga mpona mwana mobali wana avant Deborah asala mariage omoni place toyobake place wana bafamille basalaki mabe avant Deborah asala mariage ntango Afrique du Sud eyokanaka makambo ya baCédric eyaka déjà mari alobi ke ayebaki bato nyonso batelemelaka Deborah ke tika libala wana mobali wana aza na mwasi na ye Gloria nakoloba kosite kombo ete mpasi ayoka kombo mobali nanga esala bien te donc ayebaki ke non Cédric azalaki na mwasi batelemelaki ye mais Deborah aboyaki bayebisaka ye peke même mama na mpo Deborah babi azalaka mwana mwasi ye moko nanga famille na bango aza mwana akoli na makambo ya nzambe azalaki interprète asola na mobali nanga abenga mobali nanga mon papa mon grand donc bazalaka bien même le pasteur Billy na ozo baconversation na mobali nanga na otindi pardon kotia kombo mobali nanga même le pasteur azo regretter kotia kombo mobali nanga kotia kombo mobali nanga balokata même le pasteur il regrette abi Deborah asalaki choix mabe eza te ke non Deborah yebaki te place wana tozomona sikoyo Deborah aza na age nini Deborah wana age mission ok bali ba 28 aza ba 28 29 ans ok si 29 ans toko mpe na nasika akomi na 30 ans déjà mais sikoyo pasteur Billy parce que ngai Blair babe nazwi lisolo na nga na source babi pasteur Billy abwataka légèrement mama moko ayekoyisa biso alobi abwataka te omoni bino boyaka na bacommentaire na bino lokuta te babi aza na défaut mais eza teke défaut oyo likolo etengama te babi eza yango défaut ya grave te eza défaut ya grave te si ya légèrement aza légèrement abwataka mais eza teke défaut oyo ke Deborah okokai kobala il est aussi bon non les papas on peut d'autres non te na téléphone ala pe moko aza pe responsable Deborah sikoyo Deborah azalaki fiancé na ye babandaki kodemire ensemble bazalaki pe bien donc tellement azalaki mwana kolela mambo ya nzambe mabe oyo Deborah asali omoni babi ke personne ne sait pas ce que Dieu a uni voilà ayokaki ayebaki ke Cédric azalaki marié mobali nanga alobi soki bazolobake Deborah ke efutuka na Afrique du Sud abi eza lokuta mpo motu nyonso na Afrique du Sud awa ayebi Deborah bayebisaka ye makambo ya Cédric vie ya Cédric mpe Cédric ndenge amelaka balcol bavina banda osala ya baloyemi wana eyebani na Afrique du Sud eza teke no ayebi de Cédric komela amelaka oui babiloko na ye baloyenge bavi na ye baambiance ya mobulu bayebi ayebaki même atande balobaka famille ya Deborah eza surpris ke non bayeba ete ke non Deborah mobala aza ya bana lokuta babi bayebaki makambo nyonso momari adi ke non Deborah oyo esalami sikoyo eza kaka ke non baconséquence ya makambo bato bapekisaki ye parce que même mon mari pas autant qu'on l'obana il y a comme là qui elle fait que non tu vois faut qu'on supporter bon normalement les mariages auto qu'on bazana tant que chrétien les mariages moi il y a volontaire nous ambité parce que Gloria la première femme na ye mais lokola abalaki Gloria na église est-ce que abalaka Gloria na coutume ou bien abalaki kaka na église abala Gloria na mari parce que tozala ba photo kaka ya église mais toyebi te soka abalaki na coutume pona ba congolais ba koma ote coutume nde libala moi ça Cédric ana liboso babi marié penza na coutume na libana ni sauf abalaka OK abalaki aboyi aye koboya ye ntango aofficialize Deborah coutumier ndaye koboya la fille mais ti asalaki dota Deborah aboyaki mwana mwasi wana te tellement amonaki mariage ya Deborah baosala yango nini bacréa baproblème osi mama sara moto asala de façon ke libala ane ekabwana po mama sara moto apesaki Deborah babi même bapasteur na Afrique du Sud bapelekisaki merci Néo Mwanako même bapasteur na kini bapekisaki po pasteur papa ala baosola na mobali nanga kutu ti sikoyo baosola aoyokela Deborah mawa abe kokai komérita yango sikoyo Deborah ndenge baosola na papa aza na etat ya kaka courage ndenge azalaka
ou bien aza un peu triste? Alors, courage. La minute au moins, on a parent Déborah. Non. Moi, la Déborah. À quelle Afrique du Sud? Moi, on a parent Déborah. Na amataki avion ye moko ou bien Déborah mutazui ya tike pa ba parents na ya leki kisasa? Non, ba parents Déborah na minute ba télémétrie ba les un peu na moi bilinga mais ba corps ba tous bon tout ba ke corps du Christ ne ba zoté ya que akabwana ba te mes famille ko famille bobo ya mais oboye ba ki déjà. Parce que maman bon ba pekisa ka ba c'est que c'est la première fille na yo ko tika été ya kende bongo ba za te que oh ai de ba ba lo ba ki aye ba kité aye ko futuka na États-Unis non à partir de l'Afrique du Sud à l'ère des parce que ba lui Déborah c'était une fille aimée. Avec un confirmé qu'il a changé comme Afrique du Sud, les États-Unis a changé, a commis un peu moins. Kasi pona koti na kivantara baluba te, yango akomi bongo ti. Ezaka bongo soko bali na bata ba kivantara omoni okoti ka dale ko yeba. Mwana bata koli bien balobi. Parce que balobi ndenga za bongo. Mais quand il parle avec mon mari, au monde a vraiment que non, elle a battu, hein. Elle a battu, ce n'est pas facile. En plus, Azolela, vraiment. Boyoki, Déborah Azolela, batu ba osolo na ye bazar. Toute la conversation, papa, nani, wana yo kata kata, parce que ici le nom de mon mari, tu enlèves. Ok, on va aller. Ah, bah moi merci beaucoup, maman. Merci ma belle. Batelanga bana kitoko nzambe. Comme souffle na mona ba pia wa bisous. Bye bye. Vraiment. Vraiment merci. Voilà. Bande konanga voilà. Bino mo boyoki oyo peta baza bazo swana Déborah. Famille ya Déborah baza abattu. Baza kudila. Mama na bangwa zo ndima te. Bande ko mutakala ya mobali. Mama bokilo moni pa mobali azolata kaleson boye. Azo bima ti azu voiture. Bandeko nga na olobelo te. Toko kota na décision te. Ya solo donc Déborah aboya pasteur Billy brusquement. Bandeko aboya ye brusquement parce que a tele ki photo wuti et pas ya mama. Na mama maratre wana pe. Yango pe bazo betie na mobali na ye yango pe akimi ndako. Mama mabe. Bandeko bozalaka bongo te. Cédric azali na mwasi na ye bulu yeke Gloria ba mesa na bulu yeke na bango. Ye kaka ote il faut yo bala mwa mosai na Nzambe. Oh. Yo kanti so mwana noza na bulu yeke so ke bala mwana na Nzambe nde aoya kolongola ba milimo wana. Bandeko to continuer de vidéo ya mama Sirène. Mama Sirène ye azolo baboyo kai. Amela ba Sirène na nzoto. C'est la Babylone la grande. Bon, c'est la question que vous kana. Elle n'aime pas les gens qui prient. Elle n'aime pas les gens qui réussissent avec Jésus. Elle combat le mariage. Babylone la grande, on ne blague pas avec elle. Babylone monene basakana kana yete. Alléluia. Amen. La Babylone la grande. Babylone monene. Tant azomona que Déborah kangi photo na mbaile ba fandi ya osepela. Nous prions maintenant pour ne pas le monde des démons. Tu sais pas que pendant que toi tu es en train de chanter, pendant que toi tu es en train de prier, de monter et d'aller, il y a les incantations qui se font. Et les sirènes, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Ça c'est la mission des femmes des autres. Vous pensez que cette femme qui a mis cette image, c'est une personne normale? C'est l'ennemi de l'église. C'est l'ennemi des adorateurs. Alléluia. Amen. Déborah, ne rejette pas ton mari. Dans les cas où on a ton bobo, on va la tête. Amen. Il fallait qu'à 4 ans. Ah oui. Il fallait 4 ans. Bande konanga iba. Mama oya komi na ye na Santabou. Mama Micheline a lobby. Moi si on a publié biloko à papa. Il fallait 4 sexe wana. Il fallait 4 ans. Tala Sirène nenga lati moi chose. Ah mais la Sirène elle bouma vandela e. Mobali ya ki maïzo banda 2018. Akoma na États-Unis papa wana zaki ka omneti mawa boy. Akomi kuna.
asente mwasi azo se consoler oyo eza mateya te azo se consoler na ye Deborah soko landi mama boye okota na bulu yeke sirene wana kokoto pena biebebe na nzoto moyibi mamiyibi bato babebisa Kongo bango tela vandisi bato batata banani bino boye bokoya na fimbo bafiakoli bino bande onangana na bino boya bino tokuta na bakombat spirituel wana ozo comprendre eza nango mabe te mais combat spirituel ezaka na ere moko ozwi pension osukisi olobi wi ekoki sikoyo na bandi kolanda nzambe yo kobundaka komba wana ti mukoloni Deborah oyo akoli na église donc sirene nango ayeka kokota ye moto azosambela na majabu ye ayembelaka nzambe donc ngai siko nzambe yango asalaka obi asalaka te bandeko nanga boloba nano kaka nzambe na biso asalaka apermettre moto lokwa Deborah oyo abanda koyembela ebanda bomona sirene akota ye tala nzambe akokota isota mwa eloko moko mwa carence mwa crise mwa nini me akokota quand même nyoka te nzambe akokota sirene te butela na biloko boye ezokonfirme ke na ndako ya Deborah bo nzambe eza te sirene akotela bango ale azokokende kobimisaka mobali no partout ale yo wana le bakokotisa ye bagene kota 40 jours ya gene obimisa sirene watanga kobima après 10 jours sirene azongi lisusu aye na modeli mosusu mais non poni boza boye bato bamama église oyo boza boye ndenge nini alakisa ngo ke tala ya yo na bomi yango mais lokola bomi te c'est dire que Pastor Afrique du Sud, WhatsApp. Oui, allô? Allô, ma sœur. Oui, allô, tozoka ou pasteur? Intervenir, mon que. Si on peut intervenir, mais tu repères sur ta moulaï mouké après nos ongles sur la souka. Parce qu'il faut na loba. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, la Dora. La piste na mbote na bato nyonso bazolanda. Naina loba boye. Vraiment, il na banana na mama Micheline wana. Azongela ne koyemba. Azongela ne koyemba aza musel na Nzambe te aza pasteur te. Bonsoir Tia Emilia. Bonne nuit. Naina loba boye mama Micheline. Nani atika ne mama ote awazoloba neza nango kaka loyenge eza nango posa ya nzoto perle de feu bonsoir donc azoloba ne kaka sant pardon mama Shabani oyo bandeko na ngai bolanda ye te mama Shabani amona kaka bamami wata basirene bandeko so bokei oyo bapaster kabatera bino basirene bamami wata banini yaya yo moko tala banda koteyo basirene makambo nini ebongi ok il faut changer dimension ya prière biloko wana ezokabala bafamille sikoyo ntango sirene yango ewuti wana nani anga yeli yo sirene avandaka na mai ya njili aye ekota yo ndenge nini boyoki paster moko kaka awa dimanche awa akei kosala service ya na mai ya njili bonsoir Natasha la souriante ake kosala service kuna na église na mai ya njili bandi kobatize bato bazo ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka azala fwa base yaya bandi kobatize ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka ekolo Yesu yaka bino wana kolo Yesu yaka bolimbisi papa zela mwa muke pardon na tie na zela muke ekolo Yesu yaka yaya batu kuna na baptême etoki mwana mobali moko aye paster asimbi eboyi bayoki lokola mupepe na mai ya njili eske mai ya njili ezaka modindo yaya badindi na garçon wana na paster titulaire dimanche oyo kaka dimanche lelo mardi bokende pa ya alendele bokende na site ya ndeldele na bafoto na ndenge baza kodinda bato bakokamere eza kuna lelo alendele atie nyonso tu sikoyo tokoloba nini ndenge badindi na mai ya njili
bolingi baloba nzambe moto abibisi bango na bateme bateme do ememi bango na mai ya njili. Ok, pasta topesi yo mwa 5 minutes tosilisi yaya. Oui, Naïna Lobaboué, merci beaucoup. C'est ça la danoise. En fait, la question vraiment principale, les qui pour nani banana 28 ans, 29 ans, 26 ans, 25 ans, au cause de peu mobile moi besoin différence quand il y a 4-5 ans. À bala non ta beauté non te mobandi fina bien ensemble. Soki bazwi mibali pe ya bongo mami ngam na sala makambo awa. Nazo so kanda nazo yoka. Mbako yela nga ono na mobali na asengi 100 apesi nga 60. Ofo mobali azwa ngai mama 100%. Nga mobali bo ngala lobi nani atei bino makambo wana. C'est ça. Toza na poto awa basalisanaka. Moi, c'est comme réfléchir. On a fait mon bal en charge à 100%. On est à mouton à communauté la vie. À communauté, réfléchir dans mon sika. Mon bal à cause à 100%, peut-être moi, mon coboye. Moi, mon coboye arrivé que mon bal a foutu un coup, a sommé le cadeau, a foutu ma facture. Mais c'est pas un truc qui va arriver tout le temps. Mango balingi ezala permana bana ngo nazoyeba te bazoko bamama penza ya poto bazana makambo ebele ko etangisa bana bamama poto bana musala makasi na bana na bango. Tonton na biso autant les cas tout à l'heure à lobby il faut ne ko éduquer moi si la danoise il faut un moko au jour mususu ozu penza ba jeune fille na biso na ba entre 25 ans na tout à peu 35 ans. 35 ans. Aujourd'hui, bango expliquer bango. Mobali babala nana mobali kate après 4 mois, 5 mois, 6 mois. Non. Bako pesa o passe ya mobali. Ça veut pas dire que mobali wana bala imbala moko. Non. Papet so passe à mobali. Attends ngo salara live together. Au PC au connecter batu. Ça veut pas dire bo balana. Non. Yo zota koyeba muta bazo ata koyeba yo. Soki matché, bokena libala soki matché te botiki. Botiki na bino. À la limite soki bino momoni que non faut bossa makambo neti bobali bino baboyeba soki bozano bata bonzambe te. Soki bozana bonzambe to sala de l'autre côté, tu apprendre non par se connaître, ceux qui te montrent que c'est bon après toquer dans ma démarche sous. Il faut se la bango penza temps parce que na moni makambo c'est un peu fréquent dans les réseaux sociaux. Au moins on a libala moko humilité sali 2 mois panzani libala moko na ba auto bala ne humilité sali 4 mois panzani mobali na ya sur mais mobali yango ya sûreté donc ba fille ba éviter exactement en fait na libali ni bazo s'engager na bango na ndako baza sûreté azoya kokosa soki ka mutu azani à l'aise te so mobali oyo mwasi oyo azwaka basexe na ye bien te na libanda bandobaka mobali nanga puissant mobali mobali nanga mpe nakomi kolemba nzoto alingi sexe mingi nzoka lukuta mobali puissant ozomona yango na pasteur otoloba ozokosa batu mais conscience na yo moko ozo ruiner conscience na yo moko oya kokufa na tension maladie okupekana maka na vie na yo te nyonso wana mpona nini parce que ozwi mobali oyo peut-être oyo azalaki ya yo te parce que esi tobeta lisolo ya sexe mpe na site na oyo jour un vendredi comme ça bagarçon ebele mpe baleka balobaki yango sexe eza nango fondement ya mariage pete bato mpe babala misu mpe bayebisa soki no bokosata 1 semaine 2 semaines bosola na bino kaka bosala na bino mpe eloko te bato bakanisaka que libala eza sexe base trompaka parce que ntango okota na libala il y a plusieurs paramètres au fait et puis mibali mingi oyo balingaka sexe mingi na ndako bango nde batrompaka basi abanda kopose oyo basexe mpona oyeba te ke abimaka oza kaka bourreke te ndenge mpenza asalaka ba 2 coups 3 coups presque chaque jour nzoka nde ye aza moto abetaka yango likolo azobeta ne mpe bakote mosusu aye mpe kobeta ne yo oyeba soki omoi ka mobali ya basexe ebele wana keba mpe mpona azomaskare eloko voilà plus tendresse plus communication plus tendresse c'est ça sololité mais passer directement na mbetu
le fait que passer na mbeto ba bossa les problèmes na bango non problème na ezonga lisusu voilà ba problème no bo régler la bino en côté bossa na bino kara sexe ba problème no bo régler en côté non les balles les a plus communication en fait même ata soki mobali alingi yo le fait que bozo solana mutu mingi okoye neti ngala pesa exemple na ngai eloko